nguya ya nzambe na elimo santu ke lamuka ezali ini bango baso banai président Pemba, président Moïse Katumbi, président Mouzito na président Martin Fayulu baso basigné le kasawana ya kolakisa ke lokola lamuka ezali eloko ya peuple bakokende liboso na kombo ya peuple kotambola yango pour que peuple azwa osomi na ye. Mais bandeko oyo bazali koya na Congo balingi kokoma bakongolais batosa bakongolais contrairement ya mayeba tongolo biso walobaki lamuka ekufi batosa mibeko ya mboka na biso kokende mosika kino na kosenga mabele ya mboka wana tolobi te mabele ya mboka bakoki kozwa yango te. Ba rumeur circulaki mo ebele ya ba soi-disant conflit ezalaki na kati ya lamuka ezalaki lokuta ndenge tozalaki koloba bato bino bakobenga babanya mulenge ce ne sont pas de Banyamulenge parce que na crédit moko te na kati ya mboka na biso na kombo ya Banyamulenge ce sont des Banyarwanda esengeli tobenga bango na kombo wana Banyarwanda esengeli tobenga eloko na eloko na kombo na yango yango toyebisi bakongolais kobanda lelo babenga bango lisusu babanyamulenge te babenga bango babanyarwanda c'est clair et net. Vision plus le lot, tous qui bon on a remis et reprise. Il y a coordonnateur sortant Mouzito et puis entre eux qui bon Martin Fayulu malgré que population et le bama qui bat bandako le baké ko ça le matin enfin et ça les bon mutazui bâton ya ko kumba bon la muka pendant 3 mois et ça bon Martin Fayulu le moment bon mon a ndenge et ça les maki. bapesa biso mosala biso ba membre ya cellule politique to sale la bango ba document comme projet pe to zongi seli bango de bango siko ba ko discuter lisu pona ko adopter yango webi na structure nyonso démocratique débat esenga ke salema deux fois bokoki à un certain moment kozala d'accord te mais l'essentiel ezali que suka et sengeli bo se mettre d'accord sinon te boko panzana donc procédure wana nde yango boyoki ba leader tango biso cellule politique aussi ici mosala le 21 septembre bango du 23 septembre 9 octobre bazala qui ko discuter jusqu'à ce que va se mettre d'accord bomoni
décision portant modification à convention à la Mouké Salemi est signée par tous les leaders. Pe bomoni pe communiqué final et ça qui signé par tous les leaders. Mbote tozaka awa tozana président lisanga ifa to mekato betali solo ya remise et reprise quand nde bozo mona batu baza ebele on me ko expliquer bisotina ya remise et reprise. Voilà, c'est mon numéro. Président na mokuse remise et reprise yango loko ni ko sala ko na mokuse lelo ezali mokolo mwa esengo. Mokolo mwa esengo parce que na maema so maloba maki oyo bazoyokana te bayokana te tolakisi lelo na nguya ya Nzambe na elimo santu ke lamuka ezali ini bango baso banai président Bemba, président Moïse Katumbi, président Muzito na président Martin Fayulu banso ba signé le kasawana ya kolakisa ke lokola lamuka ezali eloko ya peuple bakokende liboso na kombo ya peuple kotambola yango pour que peuple azwa bonsomi na ye yango na makambo ya bonsomi tolobi nini mercredi oyo mona Congo yo congolais yo congolaise oyo azali na Kinshasa oyo azali na ba ville oyo tokokoma na mokando oyo bakokoma pona hôtel de ville nakokoma ke na ba ville batelema pona koloba non na balkanisation non na makambo yo ezali kotambola voilà au moins maman lelo ezali moko ya esengo tomoni ndenge ba président bazaini pe to lancer message et appel pona makambo etali marche pona bandeko batelema pona bonsomi ya mboka na biso. To sali bon là monsieur Faustin to remettre un peu au bête à l'isolo. Bonjour monsieur Faustin. Bonjour. Eloko nini okoyisa na baiko congolais po banda poser la remise et reprise bakiso baloba ki ekosala mateka c'est salemi. Eloko nini oloba na congolais. Remise et reprise euti kosalema eloko ya mbopenza to sengeli koloba na bandeko banso ya bana Congo te contrairement ya maeba dongolo miso walobaki lamuka ekufite. Lamuka ezali bobele kokoba mosala na yango. Et umelaki mingi papa te mikano basingana ikozwa esengaki mwa mikolomi mingi po baloba bakonzi ya lamuka badiscuter autour ya bamikano wana mpe baya kobimisa lelo texte moko oyo ezali koengage bango banso na nini. Et puis oyo azwi bokonzi donc président Martin Fayulu abeleli mbela epai ya bana Congo bato ya mayele ya Congo bajournaliste société civile po banso toyeba te mboka oyo ya biso Congo ezali mabele oyo bakoko batikela biso tokoki kokabola yango ata moke te na bapaya yango wana mosala na ye ekozala bobele na nzela wana mpe bokabwani wana ezali koya mingi esengeli bato baboya kokabwana mpe yango bareforme ezali na ntina mpona maponomi oyo ekoya tokoka kozwa bakonzi ya solosolo oyo peuple ye moko aponi mpona yango esengeli kozala na bomoko mpe basala bareforme baorganize baélection meme anticipe mpo pasi ekoti makasi soki tozali kaka kolanda ndenge ezali kokende wana esengeli te ifo tosala bareforme noki toorganize baélection ya solosolo mpo mboka ekende liboso. Alors lelo tozali na esengo ya makasi mpona passation ya pouvoir ya mokonzi Mozitu epai ya M. Martin Fayulu, le président élu. Alors na 6 mois oyo tozwi oyo ezali bokonzi, nous n'allons pas rester le bras croisé. Boyebi ke biso tozalaka toujours batu oyo tozala ba innovation, tozala batu ya ba idée ebele, ya ba plan de sortie de crise oyo topesaki. Alors attendez de nous makambu ya malamu oyo ke ekesala ke vous allez voir l'évolution et puis vous remontez makambu malamu. Voilà, la marche c'est juste pour, c'est contre la balkanisation, vous savez. Alors nous vous invitons tous. Ce n'est pas, on n'a pas privilégié la couleur politique. Ici, par rapport à la marche, nous invitons tout le monde parce que c'est un problème qui concerne tout Congo. Cédric Guédé, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes de la Ligue des jeunes de l'ECD. Martin Fayulu, président de l'ECD, qui est l'actuel coordonnateur de la MOUCA, qui vient de prendre les bâtons de commandement. Quels sont les défis qui sont attendus? Martin Fayulu, président de l'ECD. Là, je vais essayer de recadrer, si tu permets. Il n'est pas, oui, président de l'ECD, actuel coordonnateur de la MOUCA, mais vous avez oublié quelque chose de très important. Il est président élu, mon frère. Donc,
si vous crachez sur ça, c'est comme si vous crachez sur la mémoire de tout un peuple. Ceux qui ont eu à accepter de voter sous la pluie. Donc voilà, les enjeux sont tellement multiples et stratégiques également. Il vient de prendre les bâtons de commandement dans une période où le peuple congolais a vraiment besoin d'un leader de terrain pour mener des actions de libération du pays. Vous comprendrez qu'il vient de prendre le bâton de commandement pendant que nous avons un sérieux problème de la reconnaissance et de l'application du rapport mapping. C'est que le gouvernement même, par les canaux de M. Gilbert Kakonde, n'a pas pu répondre devant les médias internationaux. Qu'est-ce que le gouvernement attendait pour le mémoire de nos compatriotes qui ont succombé face aux instrumentalisations de l'ennemi, face au massacre que nous avions subi. Vous comprendrez encore qu'il a reçu les bâtons de commandement pendant une période de balkanisation du pays qui demande de nous la solidarité citoyenne pour reconquérir l'unité de l'intégrité territoriale du pays. Minembwe. C'est aussi une question du jour. Vous comprendrez que nous avons le bâton de commandement pendant une période cruciale sur le plan social et qu'il doit vraiment se battre avec le peuple congolais pour que, enfin, ces peuples meurtris puissent sourire demain. Et c'est le combat qui doit commencer maintenant. Déjà les 14 de la semaine prochaine va nous demander, je crois, de cette semaine, va nous demander d'être dans la rue. Et nous serions dans la rue pour demander que le rapport mapping soit appliqué. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Peut-on espérer que les divergences ont été aplanies? Pardon? Les divergences ont été aplanies entre les différents leaders de la mouvement. Pourquoi vous vous focalisez sur les futilités alors qu'il y a des questions qui touchent l'État congolais? Les divergences, il y en a partout. Moi, je ne vais pas m'atteler sur les divergences des individus. Parce que chacun de nous, quand il vient dans la politique, que ce soit dans les organisations sociales ou politiques ou économiques, il y a toujours des divergences. C'est ça même la diversité que nous défendons dans notre charte des valeurs en tant que parti SID. Nous acceptons ces diversités. Mais la priorité ici, la question majeure, la question prioritaire, quelles sont les actions à mener pour le peuple congolais? C'est ça. Ce n'est pas que non Mouzitois, le président Mouzitou, le président Bemba, le président Moïse, le président Martin. Non! La Mouka, c'est un état d'esprit. Nous ne cesserons jamais de le lire. Ici, là, qui va nous conduire vers la libération du Congo? C'est Martin Fayulu. C'est ça le plus important. Mon cher, vous êtes vraiment professionnel. Figez-vous, focalisez-vous sur les questions majeures de l'État. Minembwe est en train de partir. Hier, c'était comme si rien n'était. Un simple décret. Voilà, aujourd'hui, nous progressions vers l'installation d'un État. On doit mener des actions pour récupérer notre terre. Notre terre, c'est notre âme. Voilà tout ce que je peux dire. Les rapports mapping, on ne va pas accepter nos morts, nos citoyens mourir en vain. On doit réclamer que les auteurs puissent répondre de leurs actes. C'est ça. Aujourd'hui, on est en train de nous massacrer socialement. L'école a repris aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le gouvernement dit? Les parents n'ont rien. Alors que vous avez reçu beaucoup de choses de la pandémie Covid. Vous n'avez même pas sorti beaucoup d'argent sur ça. Mais où est parti l'argent? Vous êtes en train de tout planifier pour que nous n'ayons pas les élections en 2023. Tout ça là, c'est un combat mené maintenant. Ce n'est pas attendre 2023 pour commencer ces combats. De grâce, je sais que le mandat est court, mais je souhaite vraiment fructueux mandat au président Eli Martin Fayulu. Et nous serons là pour l'accompagner dans la solidarité. Je vous en prie, merci. Ekolo mon côté et ya kovanda na Congo toboyi yango te. Mais bandeko oyo bazali koya na Congo balingi kokoma ba Congolais batosa ba Congolais batosa mibeko ya mboka na biso kokende mosika kino na kosenga mabele ya mboka wana tolobi te mabele ya mboka bakoki kozwa yango te biso tobengani pe moto te tolobi boye
moto oya kolinga kozwa nationalité congolaise atosa Congo, atosa mibeko ya Congo. Vous devez savoir que il y a des Congolais au besoin nationalité française, belge, américaine. Yo kabango basenga mabele ya Amérique to ya France. Mais nous sommes dans quel pays? Yango to koyebisa bandeko na biso. Bato bino ba ko benga babanya mulenge. Ce ne sont pas des Banyamulenge parce que c'est une tribu moko te na katamboka na biso na kombo ya Banyamulenge. Ce sont des Banyarwanda et sengeli to benga bango na kombo wana Banya Rwanda. Et sengeli to benga eloko ne eloko na kombo na yango. Yango to yebisi ba Congolais ko banda lelo ba benga bango lisusu ba Banyamulengo te. Ba benga bango ba Banyarwanda. C'est clair et net. Oui, Bana Congo Basila qui remise reprise en fait, ça remis message non, message ezali kaka que omoni ba rumeur et circula qui mo ebele, il y a ba soi-disant conflit. Ezali na kati ya Lamuka, ezali ki lokuta ndenge tozali koloba. Yango yo Lamuka la kisika kaka ezali seule plateforme politique démocratique au leader solo laka et tango boza ko solo la démocratie mbala moko bozala d'accord te mais l'essentiel ezali que tango bo discuter bo yokani bo dégager consensus bo moni que du 23 septembre 9 octobre oyo bato bazaki kotambolisa ba rumeur ba leader bazaki tout simplement en train de discuter pour se mettre d'accord sur mouture finale. Il y a convention à la Mukandenge, il fallait la réviser et ensuite ça a une déclaration finale au Tobenga communiqué final. Donc voilà pourquoi Makambo Trenaki parce que présidium ya Touroyo il fallait ça la moi misale belé discuter sur beaucoup de documents. La Mouka a bongi en marche le 14, mais Nangam voyait des personnes suspectes qui basaient na marche le 14. Non, problème ezalité, bato baebi que président Martin Fayulu a déclaré qu'il y que marché à le 14 et donc ceux qui bato mosu balingi désordre il faut tout simplement retirer l'initiative na bango wana mabe donc biso le président Elie Aloba qui toko marché maintenant il appartient à Nouvel Élan lobby leader ya Nouvel Élan Adolphe Mozito yepe akoloba sur makambo yango aminembo wana makambo ya risque ya balkanisation en mboka na biso na kanisi ete lobby bokoyo kapé mot d'ordre na yepe kopesana et kopesama na compte ya Nouvel Élan par rapport ya marche wana. Merci Nabino bonsoir ba bolanda ka viso plus bien mo bomoni ndenge cérémonie salemi bo équipe l'intervention ya moto na moto. Merci Nabino bonsoir bosaka branché na kolanda vision plus merci na Bella Dinganga merci na cordon trésor merci na kwaku. Ouais, Zaki na sima caméra, to kutani susu pour numéro mususu botika malamu.